YouTube ikamuno so eloba mi mama na sel en émission vous comprenez mon copain le bana longue monde YouTube yake mkolona pe na kati oloba ikamuno so actualité côté mais Sarah lo mona on senga yo il faut bon moto hein non nga problème na été na mona ka omoni j'ai envie d'aller attaquer tam suyo pe bako yazo ki sa boto za na ngo oyo omoni ki tam la taisha bwana abimo ndie nya obi nya so ba sope ba bwake na mai nya koma nani ba nga bien muta filma keza masana ngai na yebi bien mais asala snap te rouge elo kwa été yo ba rit boton ole ba sala ba publicité musani ba rit boté ba sala na banjoto na bango moni batu bazotulisa mafuta rit boté bavanda kope zawa omeki likambu yo za fort makasi akuluna mutu deja alobaki ozona eloko na mire wakuluna nga siko na akuluna te balinga bino panzo so bande koyoka nini po mutu bapanzo nyonso na bango nyonso bana barole na bango oyo na problème aki Shaka Zulu wana kuna na problème ya géographie wana kuna na problème ya noir siko na ebite bapanzo ngole abete bango nyonso bapanzo so azwe panzo alingaki ko azakoluka moyen a découvrir ba secret moi sina yalingaki ne bango na bolingo te bon ba immature bango so ba immature kata bango di baba zoba ata mu commenter de Roma niveau moko ko de Roma niveau moko fo zonga na 2010 obandi université ninga na bandara ko de Roma niveau moko soigner no ba article longo na ba in père wana siko wana problème ya musika ngana ko sa moi défaut ko mukie pour aller obongusela nga ona suka émission mais za défaut grave te yo siko za ba défaut grave o sa pe émission yo moko fa ko ba sunga yo ndeti cameraman nanga rosunga nga yo siko ba sunga te ba tiko pena in père essentiel bah tu me connais pas moi pas ça fait fier parce que to landi bien moi essentiel so ngata mo sa ko makolo ba ko finga ba sa poto ebiki ba français msi bonsoir on yebi yango moi pe na ba masa to la apia na mukongo madame Gombe est-ce que ba mukanga continuer mam na ah oui si ma carrément compte ba masa to la bato diembela square bien mikolo bango wana Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, Joël est libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarah la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission Vérité Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi na soka ba Moukendi so. Ngazaka na 50 ans na za liboso ya ba TV na bino, ba ordinateur na bino, ba téléphone na bino pour na ko pesa bino ba information pour na ko panza sango elongo na bino vraiment. Merci boza ebele bozo la émission Vérité Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi na soka ba Moukendi nyonso. Ahanga ye ngolo molelo na ebisa bino depuis samedi que ndeko nanga ya mwasi Fifette Mayamba Zela bakosalela yo droit de réponse na plateau na ngai nazali bongo na Sarah Bolingo azali chroniqueuse na chaîne ya tonton na biso Junior Diazo qui se celui à passer azara kitoko na Kinshasa vraiment to mira kosola na ye par rapport ya langage oyo et bimani na munoko ya concert na ye Fifette Mayamba l'émission mokona atushaki Sarah atushaki pengai mais lelo na yambeli bino Sarah pour to mera koyeba nini ezoleka entre ye na Fifette Mayamba pe to kolobela pe dossier ya janvier wata mokonzi wazalaki menacé lokola Sarah azalaka na ye trop ye muto yambaka janvier to kolinga koyeba janvier azalaki attaqué par banani et kozala vraiment bien merci na Génial Axe wazali bongo sima ya caméra merci na assistante ya ndeko nanga ya mwasi Nicolas Titango merci na bon délivre boseke merci na Jonathan Kivu na 10 Amibali merci na 10 000 Limbondo merci na la patron na maman Sarah Tola olegaka bango 1000 fois mais bazo pour la bazon di maté merci na Nzambe o peso batela biso merci na bino tout boza boza wana baye baptiaka ba commentaire baye oyo bomona na rapete ba héros de l'ombre bino wana vraiment boza ebele pa epé bomona na kate merci pe na grande sœur à moto babi yaya ya moto babi yaya de moi depuis Bruxelles wana merci vraiment pour babi esalaka bien kozala na ba yaya o balingaka yo merci pe na ba maman o pe balingaka Paul Moukendi ba maman na ngai nyonso o pe balingaka ngai vraiment ngai pe na lingaka bino ya trop voilà elo ngana lo ba émission lelo analyse ya lelo bomeka ko supporter nga mukie parce que comme boyo sambwa ki on ezali kombo nga nazo profiter ko sala émission elongo na ndeko na ngai ya mwasi concert na ngai to ko sala na ye droit de réponse elongo na ye parce que batushaki pays yango to sala analyse biso mibale batu obokolo ba Paulin lelo zali moi dire na ba question na yo soit na ba réponse na yo soit na ba argument bimisa verbe ndeko mususu ya basi et ozala vraiment bien beau limbisa ngai voilà Montréal sont dans même langage na ngai fongola déjà caméra bandeko ba découvrir Sarah Bolingo. Sarah Bolingo, bonjour. Bonjour. Bien, bonne santé. Ah voilà, exemple les liboso on les kana Sarah to la TV, on les appelle émission Oyo Vérité Vérité. Sarah Bolingo no itonito e banom 2021 les gars gondeni. Nangolo Nzambe ndeka baloba ya le haut et le bas 2021 le ki wow parce que biso bana Nzambe ata odinda ki babara soki okoye otelemi mbala moko continuer nzela donc Nzamba bateli mingi tozaki na bango bakufi eza na era ba passe nga lobara Nzamba za bien abateli donc na côté 2022 malgré depuis année bandi dans un peine une santé de Ronja qui me voici là. Dieu m'a donné encore la vie. Vraiment Dieu t'a donné encore la vie. Sarah Bolingo, moi présentation mukie parce que moni eza na bande comme ça ba yebio na ba chaîne mususu bande mususu ba yeba. Est-ce que ça yeto yete bande ko ba meka ko yeba nani on azana na plateau na ngai. Sarah Bolingo, c'est une chroniqueuse, pas Junior Diazo. On a Baramingi. Junior Diazo, un homme bien, un homme doux, un homme très intelligent. Voilà, je travaille chez Junior Diazo, dans Kinshasa Mono TV, donc c'est moi Sarah Bolingo. Sarah Bolingo. Oh, bah, la première dame de la presse, c'est le 8 janvier Wata Mokoni. La première dame? La première dame de la presse. Ah, Sarah Bolingo, la première dame de la presse. Ah, presse, ça tombe bien, Ndenge Bongo, la première dame de la presse, tozana yo lelo na plateau na biso. Mais avant to kotana na makambo mususu, na nina ntoye ba yoze kana janvier trop, janvier azaki attaqué par banani. Janvier Wata Mokonzi, parfois to komo benge pe janvier Wata Mokonzi. Comment on appelle moi ça dans mon saleté pour bazar boba imbécile. Donc j'aime dire la vérité parce que place pour Yambelinga Platon, il n'y a rien que la vérité. Il n'était pas menacé. Donc ils ont le morobo, j'avais un autre tambo là. À mon unité derrière, il y a moi suspect morobo. Ayebi fi moto amemaki yo mona bato wana bana sima bandeni. Ah non mona bon paye bien tende tu ka to progresser moi mbangu. Le temps va virer na on appelle ça quoi kauka, vu que kauka ezalaka ba prince nango ezaka collé na mapango.
papa moi bazali na téléphone na matoi mais quand son temps na téléphone il était vraiment concentré na téléphone le temps mon tout viré nde ba tamponné ba tutaki papa wana des gens veillent comme mata likolo le temps a quitté mabe mais nde monde do seka et le ba n'importe quoi pour moi je dirais que olingaka toye bande bango pour na ba commentaire bien ba to finga janvier au suivre fait pas to bolo liso ande kona biso asala musala na à part musala ko ya kolobaka liboso micro ana vie mususu donc il vous dit que na ina sabino que to abatu moi nous allons abatu be tout la mutema mawa bato bo fingela janvier pour na bango kutu baza plus pur nzamba bateli janvier azaki agressé te les problème comme les nzamba pas bateli azana e to zana e kutu awa donc ape mpangi to l'autre kutani ne lelo c'est 18 mois de temps parce que ngape na zalema voilà na yoki eta na tonaki janvier to lobi ko mona to ninga ko benga yango so te taka poza pona nini te yinga yiba moi mais c'est panzo ana janvier wata mokonzi panzo. Oh. Yali faut pas que c'est les panzo. Ah ba seli kolo panzo. Janvier wata mokonzi panzo. Oh kombo sika janvier c'est comme na. Eh bon abi janvier wata mokonzi panzo. Parce qu'on a boyango. Na boyango. Oh. Mais bato misusu ba koloba il paraît janvier wata azaki menacé na bandeko. Il paraît mtatindi bato ezali bongo fife Yvette. Nani? Yvette. Parce qu'il y a Zofinga Yvette trop. Yvette. Yvette ou Yvette? Yvette. Bon, na ba apé bango te hein. Na ba pena bango mingi vraiment te. Bazaka Fifette na Yvette. Oh. Mais nga na lo beloko ya pola. Ebi guerre ya YouTube esuka na YouTube. Parce que lelo e comme guerre na zo baté ba na nerf solide. Biso tout ne bo ba ka to e ka lelo to aso be ba ndenge ni mais to na nerf solide. Donc, on a vu que tout malanga Paulin est sous na YouTube. Mais comme dans la vie réelle, donc Paulin qui ba mikolo comprendre parce que comme on fait la poison na YouTube, so mi battelité YouTube comme ma bé comme ba ngisa. Mais si on a guerre na YouTube na Paulin na bi que to si na on a parce que Paulin za boy, Boli za boy. Vous comprenez? Mais on va comme to famille. YouTube. Na minute on a attendre attaquer Paulin na YouTube so na monire que to seka. Ah oui. Mais on est comme comme susu. On va panza ba masanga, ba osala boy. To ebanite. So yebi mutu te lukata som ki oyeba ta wala so oyeba mutu so ande. To kota kana dossier on bala moko. Pourquoi ils les entre na yo na concert na yo Fifette. Elle n'est pas aussi ma concert parce que je la connais pas. Non, ça concert non parce que bozo ça la moko. Non, il pas si mal. Pourquoi non le bac concert te? Pourquoi non pas que Simba micro te? Micro na Simba micro te. Non, il faut pourquoi un micro te. Ngapa na vandi bona bandi annonce. Cher invité après na 600 na bandi ma finga ti émission ici là. Ngapa na tout non que ça pour besoin toi sur ba chroniqueur. Est-ce que yo koko leka vraiment émission bandi qui na suka na ngo fingi. Est-ce que tu as valeur éthique électrologique qui mi biso ton voilà pour na biso que a concert on a raté a chroniqueuse te et on a répondre par pour na wana donc ba mo ba mati kwata ba yo sana na YouTube donc ba monika place mo be bando lembisa nzoto esimbi pete na monde wana tu yata na monde o balisango bando lembisa mo nzoto esimbi nzoto c'est-à-dire quoi ah lembisa nzoto ndenge te mo pe na ba bango te no lo ba nazaki mudansa to moi mudansa pe ya solo mudansa pe ya solo simba te habité comme na ibo finga na ibo ba insanité donc na na mondo po ba fan na yeza ba fan na niveau na ba fan ne nyonso ya ba fan na niveau na ba fan no balandaka ye ba fan au niveau na ye c'est ndenge ya za mupi ya kopola impoli bongo ba fan ne ba za ba oh bon muto wa madame de la presse boy ndé na za boy vraiment muto landanga ayebi que non ça parle bien elle est bien éduquée voilà muto na pas commenter na lo na ngapota langa na ndeni so ke muto ba commenter lo ka muto zuli puta a publier li puta eza awa ba to ba sepe nango donc au moins te ba niveau na ndé balandaka voilà vraiment bandeko bomeka ko limbisa biso pona mwa makelele tozali bongo na commune ya Barumbu na Beau Marché bisiko wapi mwa makelele za to na balabala mwa ba mitu kezo leka yango bokoyoka mwa ba banini wana et ça la mwa makelele mais bomeka ko supporter yango vraiment voilà tozoko baka na Sarah Bolingo et comme ndenge nini Fifette a attaqué yo aloba yo yelelo ozoluka succès na kombo na ye oyebani te eza pona nini problème kendi
Là, je dis d'abord merci beaucoup à Sarah Tola. Merci beaucoup à Karine Mokoni, toi, voilà, Baron. Maman YouTube. Maman YouTubeuse. Ah, merci beaucoup à la Stone. Vous allez l'entendre à Bakuma Batouana. Batouana, Rodiembe, Landé Batouana. Fifi, Stone. Ah, moi, quand j'attends combien de personnes? 3 personnes. Soit par Batouana, Mouton, on a Rodiembe là, à Zate. Donc, tena kombo tanga tellement que na bien ngoté donc et ça n'a pas pour seka parce que na YouTube na TikTok Maman Gucci j'ai Maman Gucci bien mais le bien ça mina Maman nani tela na te o côté na yebi na zong so même question na Maman nani Maman Gucci so do ke na apodi ya nzenza to mo pena Maman Gucci apodi ya nzenza yo ça na Gucci Mama ninga zandu chaque jour ça yebi ke lo mo ba Gucci mo ba Chine na $10 le ba ke Maman Gucci te. Madame sans messieurs. Tu n'as pas un monsieur. Mon madame débat. Madame sans messieurs. Madame Gucci. Je te dirais bah nous à bonne vie hein. Ba ko fera là taba Tommy. Nke na rose Chanel. Na sepelanda lo ba mobola. Na mobola ne lo ala ta esimba. Voilà. C'est mobola ne zo bala na. Zo bala na bioma na. Parce que je sais que n'importe quoi, n'importe quoi parce que soit moi, attends, je vais répondre vraiment avec la question de Tunenga. Moi avec elle, donc je la connais même pas mais na yambara janvier parce que janvier alors quoi na biso akati. Biso to yambara janvier. Sikoyo, to saka na ba bilingue na biso mo bena émission et bi ke na bilingue na wana ndi sala ba tunanga batala. Ba abonné na ba sepela. Moi je te dirais so ba finga ba bisaka wa matama lo kwa mto ofula moto. O sanga rappel. Na bi ke matama. Et ya bongo. Sarah Mounene le roi correspond à l'âge noté. Oh, mais on s'en rappelle. Pour ça, il dit que bon, Mouinda pou. Et ça, ça de l'autre. Pendant que tu as la séquence, qui vient une émission, et ça m'a bien. Voilà, de Rolanga Sarah, Azolo Bamuki. Vraiment, oui, si on le bien loco, et personne moins exploration, mon Muki. C'est-à-dire que on a vu ça passer, bino va te boire dans les médias, boy babana ne toucher. Vraiment, mais on a s'occuper na yo. Si madame Nazana. Maman Mouinda pou. Et il y a un problème, tiens. Si on a vu que non, on l'a taraba. Mais ça correspond à nous, on bombelo. On l'a taraba, oui. Donc, on a janvier, janvier à Sungi, on a eu des filles, à cause des frères janvier. L'autre moment, on fait on s'appelle moi vidéo. Mais oui, il y a un kinga bois pêcher à Kuna. Niveau néangwana. Atati, tara longue kalamu mais qui ni. Et puis que kuna soit chambre et salle cuisine ça devient dans 156. OK. Kuna des simba. Ce qu'on a ngena répondre place na répondre lo mo bena yo kaki. Oh, au foot la ndako sangsambo na baninga. Je te dirai aujourd'hui mets ça dans ta tête. Oyebi muntu te kolinga ça ba zizazite. Moi, je perdis ma mère il y a 3 ans et demi. Depuis maman a kufa na la ndako muntu te. Abandonne na ke bovan on a commis le so na ebisio otindela nga batu parce que bwana niveau te boye ba guerre à YouTube te otindela nga batu basa nga mabe tu vois on a ebine ba futa là na ebine na kota pe mbongo pe na bimi moni nga page junior diazo na ya appui na pe na soutenir un homme bien un homme intelligent na ya te pour na salaire mo be na fin du mois na zongo po aider na transport aider na transport na bi ke diazo l'autre za na polin moi transport mais que na yé yango pela pour na masola fin du mois yo yebi yebi force ango nga pe na benga ka pe na force ezali nango force ezali nango yo balobi na yo zo ya ipa diazo yebani te diazo zelo te dana émission que diazo yebani ya leki diazo Paulin moi je te félicite je te dis Paulin oyebani parce que osa ba bon Dieu belle mission merci moni bango ba yeba na sikoyo na buzoba moi je te na to loba note mutu mo boza fan ni na ba biloko mo moi je la ba otangela jour mo ya c'était sikoyo Diazo c'est un homme bien intelligent garçon mo boye YouTube et ça li azala abala moi yo ba yo yebani Diazo yebani te mais Diazo bali moi ne na mbongo ebele ka na YouTube so Diazo yebani te o sekisanga ngaku na ina nga sima ina ba force mo be yo kizengi obanjo ba kombona to akizengi yo pour rejoindre ye te nga ko rejoindre mutu bongo te obi ko na bia kizengi mutu normal au moins peno esprit oko ba mamso alobete voilà tango le bil mona kizengi
nakanisi maman maloba Fifette alobi nanga Fifette yo ko benga kizengo yebi ngai te toloba une paire avant que ne maman mususu koyeba bande ko soto bato bandi ko zwela bino ba mobo bimisaka na ba France na ba émission na bino hein je t'arrête tu me connaissais attends moi na 5 ans éducation française na ndako lo bana na yo na kapela olongola na bango te o finga nga kizengi Fifette yo zo finga nga kizengi yo boma mwinde pao ta muto ba mimane na hotel Coreza na te yo ba mimba moko yo memanga mibali na hotel Coreza na te bino le soto bito longola ba application modifier ba photo na téléphone est-ce que yo peut hotel ta fille ya choko oni ni bino bato choko boza bande bo comprendre ngana na ya mi mutu menga beta na te trop c'est trop afinga biso mbale afinga biso mibale yango to bito ko sala ngabio chaka te asko mtali boso chaka omote ka fuli mutune salata Junior Diazo a 1000 keyo abali na YouTube a sa vie na YouTube yo zo lo ba Junior Diazo za 1000 keyo ya lobi aleki Junior Diazo na nini yango la bi elo fona tout dans Junior Diazo no finga Junior Diazo ko leka jamais ta l'émission finga na chaîne on a mambo salamate yana makambo koleka Diazo makambo nini akezandu na tango akesomba gucci ngo berenya ke $10 hein et bon lobe otepe otali coupe mobo yo oyebi yo eloko yo cha mikolo wana ba oteka ngo en gros na première riz $35 bon bilobela boko ba vérité boni bo bon même une pour eza yo so linga longwa yo longola ba Oromo ça fait moi trafic per snap. Félicitations. A vu per snap OK tu pedi puta. Maman sala ngo sans snap to mona géographie. Oh. To mona nini? Géographie. Oui, félicitations à Janvier Wata. Le loto lingi to komi ko mona moi makolo amiki. Mais ana makolo minene. Makolo ndenge ndako. Muto amela vitamine mingi, vitamine kitaka tina makolo. Oh, kitaka tina makolo. Fifette makolo ndenge ndako. Oh. Matama ondiye mtu mobo ondiye mtu wafunde baba ondiye wafune na ballon. Non, non, français insensé. Yo, insensé veut dire quoi? Maman ça rappelle na babilo mususu. Moi, une paire de chaussures ou bien une paire ya papa. Toye banane. Là c'est la biso boulou. On a compris non. Pour biso la kati ya boulou yeke boulou. Hein? Tala omoni alobi na yo ki akopanza yo bouteille ya masa. Ya. Est-ce que omoni YouTube so bouteille ya masa? Na yoka te. Omoni YouTube et église te. To bandela ngo YouTube et église te. Voilà, biso to komi kaka. Fivette sera Zimulangi. Kwa bito okutana. To okutana parce que le monde on dit quoi le monde est trop petit. Place yo banga na kendaka te. Bonga tala mtawa ba to ane ndenge moko te. Ana raison. Fivette a impoli, à son manière, elle n'est pas bien éduquée, donc tout cause à un niveau moroté. Je suis licenciée à l'UPEN, vous comprenez? En gestion financière, vous comprenez? Donc toi, peine niveau moroté. Vous appelez à niveau moroté. Il y a sa fille à Capella, maman est à beauté à Capella, baboti bana na Capella, basali famille Capella women. C'est quoi? Bon, on a mutu abonné. Bino bofinga ba mama baninga, ya bino so ba ndena salela ba mpe analyse na opekisa bango bo tiko finga ba mama. Ba mama ba te. Esui yo. Madame YouTube kutu bo vandela Karine bo finga Karine ba loba te. Mutu bo envie bino nyonso. Ti le ba envie ya me ba ko sa mo ba mazele. Tala, o va no ka boye. O finga mutu mo bo. Madame Gucci. Yo madame Gucci. Yebi Gucci yo. Gucci yebi yo. Yo tana catalogue Gucci moko. Ah non, na problème. Nanda kuna azui bar mo ba Gucci atie, azui rideau ya Chanel, azui rideau à Gucci. Ah le problème ba griffe. Diko na nga ba benga kunga na problème. Yo, wana problème ba kits. Monda bonga na problème ba kits na ndako. Ko aluka problème po mama na yana ba impoli na ba fan na ba cotiser mbongo. Te yana ba essentiel. Na félicitaye, moi je suis illettré. Oh le bango bien. Oui. Na félicitaye ne côté ana. Yana lo bana bango nyonso. Je préfère Malika, Malika za mal entouré. Mutama yele ndeye. Oh batikali ba tintin, ba ya YouTube pour na kopa la. Inconscient. Laura Chou. Wana vandalala ho. Laura Chou. Vandalala. Vandalala. Ata biso to elelo. Laura Chou atana linzaka ate. Azate to ke kuna bilamba te baba parce que bon mona bilamba moi sona vanité to ba kamba mutu. Moi de vanda ba bengi penda sope
Comment est insensé ou un vandia une paire. Il faut une paire. À partir d'aujourd'hui, une paire. Parce que maintenant une paire va vendre va que comme je m'arrête hein. Oh. Je m'arrête. Toi tu me connais? Tantine, je m'arrête, toi tu me connais. Tu me connais pas? Ça va pas sur le banc ça fier hein. Je m'arrête. Toi tu me connais? Père, yo le pas problème. Bande vraiment oh ezaki na enregistré na bimisa moi kanda. Bon. Na yeba roloba. Ezataki na yeba roloba, na yeba roloba. Pe na yebi ko clasher makasi na ofinga ata YouTube. Mais to boya qui même salaire toi noya. Mon actualité nyonso kota na YouTube. Ata mutu okuta bimisika na YouTube moi ana salita lobela ngo bongo biso. D'ailleurs to e makasi. Na esa bino kala te bo bandozo dio siko ya Sarah Bolingwe Paulin. C'est-à-dire yo mutu lobi biso to yeba na kombo na yo. Et puis moi elo moi ça lenga pas. Yo ko diembela mutu na Sarah to laza. Ma YouTube Karina za yo ko diembela mutu kwa une paire. Na diembela ta Karina konzité. Benga ino une paire ko. Une paire. Nini na biso ya une paire. Une paire. Je m'arrête. Je m'arrête. Toi tu me connais. Toi tu me connais. Nini na biso. Hein? Insensé bino le bio mo insensé. Insensé. Moninga non ça l'émission na kana janvier. Non beta on ka bilingue. Janvier fona noazo nga santé bien. Na koyamba janvier. On fait trio. Tu vas un système à 3 personnes. Trio penza. Trio janvier junior jazz. Moi bango ba makasi na mulangi. Biso ko to makasi to lo ba te. Yo te na mulangi. So moninga ngakudu ko na mona te longi na ngezuita gilette muke ah mama. Omondo stenga ba mboko ko mo benga ba. Ata 200 pambo comme na gros problème. Beti na ngalo solo azo combien na fin du mois oyo ba ke junior jazz wa elote. Ya, ozo combien? Mbongo wana yo zwa nga siko ba ko verser nga mutuka chaque jour 35 000. OK nango siko na contrat na sala ya moto. Yo di te oyebanga. Fivete yo di ngoyebanga. Une paire yo. Une paire. Tani na atalo bona mono mabe. Na tu kuna maladie, na problème na santé mais on nga da ça va. Tala, na sala émission na fifete na so ino no na plein. Yo mkolo benga koma benga une paire ko. Ya comment une paire. Une paire na yamba une paire na matonge na maya kalamu wana. Plus solo kalamu plus solo ya mutu. Aussi porta hai. Nakanga otaki na besoin ya mbaka mutu te. Ba madame baza, ba mère Fikembo madame. Comprendre? O te pe mère Fikembo pena kona messieurs, madame. OK pena bengele boké madame. Ba sarato la madame. Ota mutu lokola une paire boy madame. Yo ebi madame. Yebi paire madame. Ebi mongo madame ebeba. Mutu zo zo baka madame. Soto tunyo yo sa biso situation madame. Mutu abenga une paire, madame. Je m'arrête. Je m'arrête. T'as n'a bête moi, je m'arrête. Toi tu me connais pas. Pas la problème. Pas la problème. Et le ça biso pe bongo hein. Bamba ela na YouTube ba yebate. So ba yeba ka me ero ba ba. Ta muda 5 ans. Ba sala ta cours du soir. Parce que problème à cours du soir et comme il bango trop tard, on va comment trop ma finga. Ta la muda inconscient. O le ba obine pas Kofi to mona ta vidéo monter oyo, ata clip mo to mona yo za. Après au milieu. Parce que na mona pe lo mo ba le ba défi hein. Tout ça là, to beta ba actualité à biso mo. Yes quoi on a problème. Oya diembela ra. Voilà. Parce que ça nga na olinga ngo. To beta ba actualité ya biso moko. Mo nga ndenga na fandi boy. Na ko telemaka na tie micro na kremba mo sujet na ça. Il y a un problème, mon toi qui est là problème une paire. Tu vois banda ma musundeli. Akokate. Yo faut la wana ka po finga ka. Bato zo finga bazo mata ba. Na diembela nga pe mu na ro diembela. Mam na diembela ta problème. Ah, nga diembela une paire. Mais yo le vito diembela ye. C'est le moi ça linga pas sabi azo tia biso kate. O tia biso kate mais ozo finga biso. Yo ke lo ma bete SPP senga. Fi mo bala ti kitoko. Ah, il est capable de faire un moto à éviter. Pour les nanas, pour revenir à personne, on a personne au chango na miniature. On a né à comédinga. Moto chaka to comédie na moninga na mina. À comédie. On a TikTok. Bonjour Ndeko. Après il y a bando finga. Moi tu répondre de problème. Il y a une émission dans le lobby. Ah, na répondre à NDT. Eh. Mais au salon on peut pas. On va te stopper. Si on monte à fin, on doit bien Ndeko na moi. Tam so ngasi le lomo. On doit le lomo Gucci. Te ngala ta Gucci te. Tam mususu. Nga na ta Gucci te. Tam so ko da mona ngela mo Gucci. Nga la tsanga merci Kembo. Nga peso nga la ti merci Kembo. Na ebizandu ne la. Tam so nga mona ila le mona lo mo sepe nango. So ni nyasenga mona yaki. Ko bango ba na Mondeko. Non, eloko ya ko sepe la on pa nanga.
Et elle aime surtout quand on a collection des balobara. Dans sa place nous rose moi cours à français. Ah bon ça une paire na un paire. Faut à mécano ko bon ça. A problème sérieux. Avant au yé ba français. Faut bandana na ba article. Vous comprenez? Faut aller un problème nango. Tu crois que musubu en même temps youtubeur. YouTube on boxe ça on a mabe. YouTube même biso na ndenge mabe. Voilà, merci na bandeko balandi biso. Bon meka ko limbisa biso soki bomonaki tozaki dire na ba parole na biso. Bon meka ko limbisa biso parce que toya YouTube netinga ezamba liboso na sala émission na zolo ba mabe ko. Ezo mata ko mata na fona sisango. Ezo mata. Matinga awa. Mutoko oh moni mo téléphone ake pe na botu Ultra 21. Et après, il y a garantie d'akune. Garantie na yo zina nini kuna? Akinga bo péché. Pour les défis yango, lobby kene botu. Tu na Samsung Ultra 21 c'est combien? Let's go na tanga. Comprendre? Tu les rolo ba kenga sangsambo ngandako. Yo mo ka ndo zawa na nayibi ke otala. Kende pe na botu Ultra 21. Ya sika tu 9 boye na tombi na copte. Mbongo na kuna na mususu ndambo etika lo cha couleur na salito tena ndako. Ouais. Il n'y a pas ça, une paire. Ah, mais on peut se mettre pas merci. Mais quand il y a pas besoin de pas mettre pas outil. Dernier tu auras il para lingabino. C'est yem dans la bino ndago. D'abord on donne ta ba cop nature, on a mais c'est panju, on a ba panju nyonso. Baba imatu. Muta matura te ba nyonso ekiri pete sport. Bango nyonso ekiri pete sport, muta za matura te moi ndamu na zo malika, mais za mal entouré ici. Malika za mal entouré, vous en avez raison. Vous en avez raison. Pour la moment, on a une paire boy. T'as la fille. Non, on va une minute. Non, ah, dégagera solo moko ozoi. T'as la muto vivre na solo produit oyo. Oyebingate, ngape na yebi. To meka ndo oyebingate, ngape na yebi ote. Donc gardez bande. Ça to yebani. To yebani te. Mais na YouTube, ikamune so eloba mi mama na sel en émission. Vous comprenez? Mon copain lo bana longwe monde YouTube yeke mukolo na pe na kacho lo batikamuno so actualité côté. Mais ça ra lo mo na osenga yo, il faut bon mamoto hein. Non, on a un problème na été. Oh, non, mon ara, mon j'ai envie d'aller attaquer. Ouais. Tant que pe ba zo ki sa boto za na ngo oyo. Omoneki tant la dai shabwana. Voilà. Abimo ndie nya obi nya so ba sope ba bwake na mai. Nya koma. Nani? Ba zo nga bien. Muta filmaki za masana ngai na yebi bien mais. Asa la snap te rouge et le kwakete. Yo ba rit botan ole ba sala ba publicité musani ba rit boté ba sala na banjoto na bango. Alors mon ni ba bazo tulisa mafuta rit boté. Ba vanda. Kope zawa o mekili kambu yo za fo makasi akuluna. Mutu deja lo ba ke ozona elo la mire wa kuluna ngasko na kuluna te. Na kuluna te. Tu otalinga même ma façon de parler. On comprend maman que na kuluna te. Comme yo akuluna. To kutana bon Nzambe azaka juste ata wapi to monana na mona non geste oyo lobi. Pour là je dis ça vraiment devant toi na mona geste oh une paire à lobi. To ye parce que to clôture ndeni. Une paire mito sapo batu bayebi ko lo ba pe ko le kayo bazali batu pe bayebi ko finir ko le kayo bazali. Les autres que yo lo lo impoli biso to za ba impolité. Ngana za impoli na mi bomba yango na kati. Et bi marate. Tant on a yaka na média to za ba éducateur à masse. Batu bazalaka wana pona biso to informer bango. On a to bebisa monde chronique hein. To bebisa yango. Bebisa yango donc. President Junior mo wako. Ozawa mususu ma musu abuzo bebi. Ezobima. Ça y est bande na biso balandi biso po meka vraiment ko limbisa biso na ba comportement ebele ba monela biso na ba genre te. Longola ba. Pas de problème tout longola ndeba. Système ya moko longola ba tosheba na ba na Swahili tosheba. Ebo mamwinda et puis. Yo rappelenga matama lo kwa mta ofula moto. Yo sko ebo mamwinda et puis. Sko polongola yana ya défi. Tambola kama kominene tu fia makolo. Te ya fia makolo. Makolo minene. Makolo maladi. Elle a dit que ya fia makolo. Sko ba fia makolo ba bwaka mana ba jeba. Ba lwa ni kuso kwa fifi si wa stone hein. Mwana ngai ebozo je fimo za wana senti ba. Ba mo ko zokisa ta mobile.
oka nduta moso ezika mo yene ya na limite ya kana balinga bino panzu so bande ko yoka nini po mutu panzu nyonso na bango nyonso bana ba rôle na bango oyo na problème ki Shaka Zulu wana kuna na problème ya géographie wana kuna na problème ya noir siko na ebite ba panzu ngole abete bango nyonso ba panzu so azo panzu alingaki ko azakoluka moyen a découvrir ba secret moi sina yalingaki ne bango na bolingo te bon ba immature bango so ba immature kata bango di baba zoba Katibino. Voilà, merci na batunyo boso balandaki biso na Sarato la TV. Sarah Bolingo, moi liloba par rapport à l'émission na message na ndeko na yo ya mwasi oyo atakaki yo message ni nokotikela ye poto kabana. Merci beaucoup à Paulin Mukendi na bina ba fanya sur Sarato là. Bon ça bon continuer à s'abonner parce qu'il y a des parler na bino. Moi je dirais zala yo ba makamusu fe ya raté pour na ningisa parce que so ningani ne ba to jouer là yo so la ni ba mususu. Et qui dit ça. Voilà. Donc, jamais ton ingana. Donc, tous les six quand tu travailles, je dirais à la fille, attends mon commentaire de Rome niveau moro. Quand on Rome niveau moro, faut qu'on a 2010 au bandi université n'enga la banda. Quand on Rome niveau moro, soigner nos articles. Long on a ba une peruana. Parce qu'on a problème à musique, quand on a quoi ça moi défaut pour mukier. Pour aller au bon c'est là on a sous émission, mais ça défaut grave té. Yo ce que ça va défaut grave. O ça fait émission yo mo fait pour ba sunga yo. Ndeti cameraman nanga ro sunga nga yo ce que ba sunga te ba tiko pena une paire essentiel. Toi tu me connais pas. Moi pas ça fait fier hein. Parce que to landi bien moi né ça c'est on rata moi ça ko makolo ko finga ba sa poto. Ebi ki ba français msu bonsoir on yebi yango. Moi pe na ba masa to la. Apia na mukongo. Madame Gombe. Et ça va mukongo continuer mam na. Ah oui hein. Si ma carrière me compte ba masa to la. Bato diembe la square bien mikolo bango wana neti so na diembe na yebi ke so na diembe li Karim Mokonzi tango janvier so ya boye allez ba limiter on ba vina bango ebonga te ba kabo voilà au 2022 toyeba 2022 voilà ba dédicace na ba balandi yo ba voilà je dis merci beaucoup à Paulin Mukendi na pesi mbote na ma grande sœur d'amour merci Kembo à la grande Anaki Azola de Lugano depuis Suisse moi na maman nanga. Merci à Ginor Diaz, un homme bien. Un bon tonton, un homme très intelligent. Merci à Karine Mokondi 3 fois la baronne. Merci à maman Sarato, la maman Gombe na Gombe. L'icône, on a un problème à Banda, on a un problème à Kiti. Et là, on a un défaut. Voilà, Mitukate, voilà, Kiti, c'est bon, c'est un bon Sungabino. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci. biso to ya ba entelo tozongi la biso lona biso zali na onji sekaka po to bomana to longu to bato ba yoka kiye ba yoka pe biso ti to banga pe mutu azati la to kaza na sale grimace bongo il peut to banga lekate ya tali ba jour on to vendre ki to ça je suis malade je te me dis moi ta potene sali moi ngaya naturel na bengi pegi na ngaya tanga ta mo fode te bo ebomba moi na bima penda na pote wana moi yebi to ke na ba naturel ko afifi si wa stone madame moi ça tourne voilà merci na bayenyo so balandaki biso na Sarato la TV bo meka ko supporter biso na zo bandela yango kaka po eza genre na ngati eza ndenge na ngati bo yebi bien ki mbala liboso na sala émission ya boye c'est-à-dire que nazo tout taper mutu nga na mesana na nga na ngote na mesana ko sala ba analyse na nga bien na yambaka batu na sala ba émission na nga merci à Samiga Amba moi si Nzambe babi moi si ya pembe Parce qu'il y a des gens moi, ça peut me dire que Sarah Bolingo. On s'en dit que moi, c'est sa tâche. Dans Machoko. Eh, yo madame dans Machoko. Dans Machoko la facilité. Vraiment, non, parce qu'il y a même sorte émission à Charlie Peraboy. Toleli. Géographie. Toleli. Vraiment. Merci Nabino Nyonso. Voilà, merci à la patronne, à maman Sarah Tola, merci à l'ingénieur Axe. Voilà, bon, on a ma caméra. Merci à Samiga Amba, merci à Ariana, merci à Batutu Obalin Rappé pour le Mukendi. Merci à Bino pour Boza Ebele, Boya Hollanda émission. Vraiment, merci à 10 000 Limbondo Star, merci à Ndeko du Mois. Bon délivre Bossé qui est. Merci à Maurice Pianati Chimbi, Machou Amoumé, nous, qui est tout cas pour Jimini. Merci à Nicolette Tangwa, merci Bandeko Boza Ebele. Bolandeki biso vraiment na émission oyo
Vraiment, ils ont juste droit de réponse. Il fallait tout ça, la droit de réponse vers Maloba Oyo. Donc, on a vu ça, il y a moi si une paire à Lubaki. C'est-à-dire, il y a tout ça, il y a droit de réponse, il y a une perte. Une paire. Comment on a essayé le droit de réponse? À toi, il y a une émission 600. Pour comment on a essayé le sous-émission. Voilà, il y a juste à répondre. Il y a un boulot là. Nena yambara artiste comme nena yambara janvier nena yambara Sarah nena yambara mission c'est-à-dire que ngana leki yo le lobby wa niveau mon abisoté bien sûr wa niveau mon abisoté c'est normal yo na au vendre kito chemi côté poser une question te mon différence les alliés entre ngana yo na ko ke na na wenzo créer si j'étais ngana sala ngana ba mission mususu ya makambo Kinshasa ngana ba mission ebele omuto zo mona na ba concept ya ba mission ya soki na bike na bimisa yango awa ekangi pe kini donc biso tokosala kombo na kofinga bato te biso tokosala kombo na mosala na biso na nzambe moni bino opesa bamesela bena bamizoma merci nga na bino tomonani bongo mbala une paire. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.